te na bino nyonso oyo bolandaka chaîne na biso ya famille Libuta news télévision na pesi bino bambote partout vous êtes. Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend kaka ya heure oyo émission na biso bandeko nanga. Vraiment bandeko toye kaka ndenge to misala ko memela bino ezali ba information sur le temps réel. Ba information ni to memela kabino. Ba information o etali ba artiste na biso Baptiste n'est pas comédien, précisément vraiment tout le bien mi Belvi quand il a patronne balobi famille Libota oye famille Libota shalom bisi kanya so bozwami na pesi bino vraiment shalom et puis na pesi shalom nangai et pas ya maman Belvi quand il a patronne o babi mama ya famille Libota pe ba bon séjour na yo na yebi ke ozo koma déjà na fin ya ba séjour na yo po ozongela biso awa vraiment toza na esengo ya komona yo na retour vraiment la famille eloko nini tomemeli bino lelo kaka ndenge tomesana koya kopesa bino basango to pe koya kolobela likambo oyo etali baartiste na biso oyo babengi baartiste comédien tolobaka yango biso toya mpona kopanza te toyaka nde mpona kosangisa malgré que toza famille Libota mais tosouhaitaka kopanza bato te. Mais ce qui te na réseaux sociaux, c'est juste pour que tout le monde ça ne va pas. Na artiste moko oyo ato sala makamba malamu mais batu bazana pona ko combattre yango vraiment au moins na biso toya pona kolobela belle vie. Mais en réalité tout ça kana posa ya ko panza batu te po eza musala na biso te biso to linga mingi tout ça la kaba concurrence moko eza loyal. Lokola bande comme si bazuko ko sala ba concurrence loyauté yango zo mona biso to continuer toujours koya kolobela ceux qui likamba kolobeza il faut te koloba pona ko dénoncer mabe balobi mabe ba bomba ka yango te ba bokola ka mabe te mabe soki ezali balobaka et puis pona ko talisa batu place ni mabe zo vuta et puis kolongola yango na mitema ya batu bandeko eloko nini eza awa omoni ba comédien mabe ekoti makasi pa ba comédien eloko nini esali ke ba comédien na biso bakoma boye c'est juste oyo apesi information oyo ezokende de part et d'autre ozomona bato oyo babebisi théâtre eza kaka bango mo bacomédien nde babebisi théâtre bacomédien okomona ezalaki eza na basystème moto akoki koyebisa motu likambo omona motu azwi yango au cœur sans pourtant ake kotuna moninga ebenti baproblème ekomaki motu na moto azogarde bamakambo na motema sans pourtant atuna moninga ozomona premièrement vraiment eloko ebebisi monde na biso ya théâtre sikoyo bandeko na ngai eloko nini vraiment oyo nga nayeli lelo nayeli par rapport ya makambo ezoleka ya mama top wato biso toyebi mama top wato un maman qui se respecte aza maman moko vraiment o asi respectaka makasi kaka ndenge toyebi mama top asi respectaka vraiment alors koyoka to pe komona badire boya boye esa kitoko te aton ke ba humain aton ke toyebi ke mama top aza na bana o baza mikolo vraiment esunga te aton ke bato tolingaka baartiste yango vraiment toyaki tomeka kolobela yango bandeko na nga mama top asalaki émission na ye kaka comme d'habitude mama top kuta koma ko éviter ba émission alingaka vraiment ba émission te c'était juste une émission elubu alors elle a un peu parlé kaka ndenge ezalaka namo ba question oyo ezongaka mingi ba question oyo etali kolobaki ye azalaka na problème na ndeko na biso sila bisalu alors mama top réponse oyo azongisaka yango mbala na mbala bandeko na nga réponse au soko teli bémission nyonso mama top asalaka ceux qui vraiment va poser question oyo alobaka toujours azaka na problème ya leki na ye te to pe ya ndeko ne sila te parce que sila aza ndeko na ye ayeba ye banda kala aza vraiment ndeko na ye mama top azongisa kaka réponse wana azaka na réponse mosusu te oyo akoki kozongisa par rapport à sila ayaka kaka na vérité alobi likambo ndenge amoni. En tout cas, maman top azaka vraiment ouverte l'eau na sepela na maman wana aza ba maman obazaka rancunière te alobaka likambo oya moni ayaka koloba to monaka likamba luna maman top ayaka pe ko défendre sila na likamba luna apesaka luna faute
tout le monde a maman top appelé ça luna faute pour dire que parmi bato appelé ça luna faute maman top pas à la kati azaka pe na kati menga na mona ko tout problème mais pas luna te même maman top y est pas mona qui ma bé ayaki kopé ça ezali point de vue na ye pour dire que maman top azaka vraiment maman moko oyo aza ouverte alingara vraiment ba problème te azaka la vérité puis a comment ko éviter o etali be mission pour na ka ko salir kombo na ye to pe ko salir image na parce que muto se respectaka alingara penza ko kota na buzo bate to pe be mission moko be ko salir kombo na alingara te yo to mona maman top pe a évitaka vraiment moi be mission mais ça la ka ke na moi lubu attend que baza ba artiste moi lubu moko bazo sala moi question ndenge zalaka à répondre à la question pour na ko échapper question te il faut qu'à répondre à répondre mais et bon pardon et bien de la quelqu'un ba problème sur les réseaux sociaux bande kolangai alors makamama top alobaki il y a des gens au bâti ba commentaire au ba fingi mama top soit disant ba utilise akaye pas belle vie mama top ba aza mkolo ceux qui a ndenge nini ba utilise akaye ba on se ba koma ba mi kala ya belle vie donc il ba lobby n'importe quoi pour que mama top alobaki ki si la azan de kolaye donc pour la bango il fallait pas mama top aloba bon pour la bango na éviter ce que avec mama top fallait loba nini fallait pas akumisa si la ki azan de kolaye en tout cas bande kolanga ces derniers temps makambo on a évité toza na posa vraiment batu basala la concurrence moko loyal mais batu bazo kokate en tout cas surtout eza vraiment mingi o to bengi ba fani na ba chroniqueur o baza de mauvaise foi o balingi te bande kola biso ba comédien ba progresser balingi te ba minde kola so ba comédien ba kende liboso vraiment ezo sala pasi ezo sungate parce que bozo boma musala ya bande kola biso ozo mona c'est parce que mama top a joué ka mingi pas belle vie TV yangwana il faut a mériter ou azo mériter pour ka jouer ka mingi pas belle vie mama top a peksa mutu ta bengaye c'est juste que si la bien a été sauf si la bien qui jouer à oubert ko quelque jouer ma bien a été pour azana ba raison na moko quelconque tout le monde a kabato belé bazo jouer pour ne pas si là o ba jouer ka pas belle vie lelo to moni présence na ya nini to moni ba affiche moko ba che wana ba sali ba publicité comment on nani oyo ndeko na mobile oyo a joué qui to moni ake ko jouer pas si là ba bengisi kuna akei Joël voilà ndeko na Joël ba komi bienvenue na FB ba komi ka belé pour ndeko Joël biso ba famille bota to ça là un problème té et ça la kabiso vraiment problème té parce que tu dis que baza artiste yango ndé la sara ke belle vie atinda ka mutu té to pas pekisa ka mutu té ko jouer quelconque et si ka moko boy parce que zo la ki ça tant on de quoi que jouer kuna pour la bineza la première fois mais Joël déjà na belle vie TV a joué ka déjà mais bino boyambi est-ce que bomoni ba ta famille bota ba salongo problème té ngolo baké belle vie ndenga zawana jamais akanga ka ba comédien pour na ye moko ba jouer si comme sous-souté et ngolo baké comédien nyonso aza libre ya ko jouer bisika nyonso alingi et zakaka que bango nde babengaka ba o wana te pona bango eza ke belle vie utilisaka bango donc bino bokotaka na makanisi ya belle vie sans pourtant boyeba o nini eza kati na belle vie c'est vraiment malheureux ça fait très mal bande kolanga ceux qui te vont continuer car à lire o eza kitoko te Poutine a besoin à ça comme il faut botika ye na bato bazana pour ça ko travailler na ye alors botika ko baby sa image ya bato bazo travailler na belle vie comme ba comédien oh baby importance à belle vie oh baby valeur au bazo que pas belle vie alors bazaka toujours na belle vie alors bo lukate bo salir bango et puis bo salir bango na kombo ya belle vie et zo ça qui to côté maman top aza maman moko respectueuse hein aza maman obso to respectaka alors bino tong bozoya pour la koloba mabe pour la maman top pour kaka alobi kombo ya si là vraiment ça fait très mal et zo là que niveau na bino obozaleli et zo là que ça vraiment bino de bateau bolingi monde de théâtre évolué té maintenant ça m'étonne comment là ba comédien mususu
oyo peut-être ba yebi na bango ici comme bezo uta mais bazo koka koloba te pour que ba préciser likambu ba loba likambu comme il faut mais bazo wana kaka koloba ke il faut ba sala be bandi kolanga na koya nebi le pourquoi na suki awa na koya na si c'est mission o to na émission msu na ko sala pour na ba comédien on na uti koloba na bino oyo bazaki ba yebi likambu ezaboy o na mutu na bango ba yebi mais pour na ba tia likambu na mesa bazo luka ba luka lokola neti ba cajoler yango ba sala yango soki ndenga nini c'est juste kaka ki bandi ko na biso pe ba comédien na bazo banga ko tia moi point moko boy quelque part pour que ba salir bango ba finga bango tozo kende wapi mais bino ba comédien o boza na posa un monde na bino théâtre évoluer bo avancer boza na plein droit ya koluka ko mettre fin na hémorragie oyo bino pe ba comédien boza na droit wana ezaka kate fo sila na belle vie ba ya ba loba ezaka bango te bino pe ba comédien o bomoni ki ba salir musala bino bokoki pe ko mettre fin na bandeko o bomoni ki to ba chroniqueur bomoni ki oyo bazo tia poto pour na bandeko na bino ba comédien bino pe bokoki ko sala devoir wana ya ko yokolobela ba chroniqueur wana peut-être et ko zape une bonne chose bo kangani ezaka te pe uta pa na bango parce que bango pe ba sali seulement ba part na bango ozomona alors botika ko bomba manasima makambu su bandeko nga na koya ko yebisa bino il s'agit de qui ou bien il s'agit de quoi to koya ko sala émission mususu pona ko mélanger makambu te oh tu as une émission Mama Top to kosuka la Mama Top to koya na bino émission mususu oh vraiment na oh nazo loba nazo flasher moi muke na koya na bino pona ko talisa bino bandeko balanda kabiso baebi ko comprendre eza na bandeko bazolanda bazo comprendre bisika mabezo uta baebi mabe place ezo uta baebi pe ko comprendre makambo ke en tout cas koto basala ka juste promotion ya mama na bango eza na makambo ebele bazoloba sur batu ya Belleville babebisi théâtre po bakomi mu ba mikala ya Belleville bakomi soki bandeni bandeko langa na koya pe kolobela yango eza juste que bazo sala nde promotion ya Belleville yango wana nde ezolakisa ke niveau ya bato ya Belleville nde basalaka promotion ya mama na bango yango wana nde esengeli bino bosalaka ozomona promotion nde yango wana ya kosala eno ya kofinga eno ya kokota na ba vie privée Belleville bazolakisa bino kaka bato ya Belleville bazolakisa bino kaka ke niveau nini bokoki ko soutenir artiste na bino niveau nini bokoki ko porter ye soutien. C'est ça, c'est juste ça. Et là, on qui nous kalaté, mais c'est juste soutien, il y a artiste au balingi, c'est juste ça. Alors, le quoi besoin comprendre était eza pas si pour beau comprendre yango biso to tala bino ka boy. Car ane na lobaka so ke sengeli to ya koloba to ko ya koloba parce que to na besoin ya kimia. To linga ka mingi to sala la concurrence loyale. Ne singa vraiment na linga mingi ko sala ba concurrence ya ba film. Et ça là vraiment kitoko yango to zaka ko dénoncer botika ko finga wana eza façon moi kitoko te ngala mona ka ma finga eza pona ba faible muto aza faible nda finga ka muto aza makasa aza fort a finga ka muto aza makasa finga ka te akoki jamais ko finga likambe komi ba komi ko comparer Mama Top na Mama Teresia donc Mama Top a komi l'unité de maison ya Mama Teresia non Mama Top a na façon na ko jouer Mama Teresia pas na façon na ko jouer Mama Top a na façon à se respectaka ozomona assez respectaka en tout cas ceux qui vont comparer Mama Teresia na Mama Top bokam sanga bandeko parce que Mama Teresia et Mama Top aza différent na Mama Teresia en tout cas bandeko nga totika ko sa makambo to sala ezo ko honorer bisoté ezo ko honorer na ngote ko kamwa penza eza na batu mususu vraiment o basalama na banka wana pour na kotia ba commentaire à mabe pour na koloba mabe pour na ba artiste ko commenter mabe bandeko langa boka kata soni kaka bino batu moko wana boza bata ko finga alors bino bo comparaka famille bota ba famille bota ba finga ka bango pe ba so finga ko abiso non famille bota ba finga te mutema la bino de bozana bozara conseil que famille bote e finga te famille bote e ko sa bino recadrage bato bino boyebi ki bazaka na Belleville ba finga te basala ka recadrage leo lisolo ko lobake abepsi théâtre po batu fe basa ba misala bango batu bakomi ko salele ko vanda na ye bazo ko encadrer ye ko salele sécurité
nanu tomona sila na sécurité te bande kolanga bomi kosa bon mona sila na sécurité ndenge nini parce que sila kenda matanga te ake matanga ndenge nini akenda matanga batu te amona na rate pa batu siko boyeba ndenge nini soki basela ki sécurité to basela ka été boyeba ndemo boyeba eza te o ba communicateur asila o ba communicateur asila bazaka na sila te bavandaka na sila te c'est archi faux. Tout le monde a tendresse, tout le monde a Miss Lolo, tout le monde a bon anniversaire assis là, bazala wana, basala ba commentaire, ba yemba ba bina ensemble na sila. Tant bolo ba makambu na ba te bino ba communicateur o mususu so boye ba rapé, so boya peka boko taka la makambu boye ba mituna makolote, je sais pas. Hein. Vraiment c'est malheureux ba tekolanga. Ça fait très mal. Voilà la famille. En tout cas, tu as qui kapona ko ba kopesa une information. Ya mama Teresa to fingama na likambo ayebi te ayebi mutu na makolo te esa kitoko te biso tozana pona koyaka koloba ata lelo bondima biso tezana bato ba wando tala ba ndo kopona lo bango ata lelo te komba oyo ezana mukole kosila. Merci beaucoup la famille. En tout cas, bino bolinga biso. Merci na bino. Soko sepel na vidéo te les yeux vraiment olimbisa biso. Oya sepel na ngope à s'abonner, à partager, à commenter et que ça la biso bien. Balobi famille libo t'as toujours. Toko t'as na film na biso totala. Vraiment ya ngona ndi eza meilleur soutien. Ya ko soutenir Belle-Vie Kandila Patrona. Merci beaucoup vraiment tous les belé. Bolanda bo partager, bo liker que ça la bien. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye la famille.